nazo s'adresser na Werason. Werason, naebi naza au courant que au initié ex mobile nanga Kabwela Serge na bakisi na yo ba chinois. Attention. Attention, je suis une autorité et je suis la fille de deux autorités. Yo oyaki na mariage na biso na 2026 na 2016 pardon na 2016 po yemba oyaki ti poko maroko ti sabatu na ba kisi na yo keba na yo na roya ko kangisa po naza autorité na ko poser plainte contre yo. Kabwela a utilisé nga bala kinga po a utilisé nga asalela ka bande ko na ye musala ata soki bozo pesa mbongo na monde na bino wana apesa kanga ngote. Ça ne veut pas dire que pour naza député ceux qui naza na mobali atala kanga te apesa ka famille na ye mbongo naza na ye na bana mibale mwana liboso aza na 5 ans comme na ye eza liam apesa ka ye mbongo te naza na mwana mibale Joanna apesa ka ye mbongo te mbongo nyonso wana ezokende wapi na basi ya ndumba yo oza papa ozalaka na bana basi mibale na landaka vie na yo bien na landaka pe vie ya mwasi na yo Sylvie mapata yebisa mobali na yo albimisa Kabwela na monde naza na ba information ya sur pe na yebi monde na bino boza na koya pe kuna na kolakisa ba papier nyonso ke naza na mi divorcer na tribunal te na Kabwela Chimanga Serge sikoyo bino bo diviser ye problème ezate soki bokangie na monde na bino wana bo yebisa ye apesa ngai document ya divorce légal naza mwana muke je n'ai que 31 ans nazo mérité te ko vanda kananda ku ngamoko na bana neti mwasi mukole ya 70 ans bolingi bo sala ngani yo Werason yo na mwasi na mapata ya munene wana okanisi yo kobomanga yo ebi place nga naza nga bakisi na nga eleki oya yo keba na yo pe nazo ebisa yo ke ba chinois na coopéraka na bango très bien na kenda na Chine plus de 10 fois oyebi bakamini na kenda osala na Chine te sala très attention na lingi ba jeter lokola yo misali camarade ya mwana mke lokola Kabwela mwana ya 35 ans papa mkola ya 70 ans pour détruire vie na ngai na laquelle yo livo Werason batu nyonso baza na monde ya Werason ya kisi ya Werason na Sylvie mapata bo sacrifier ye muto akotisi Kabwela na ba monde wana bakomo pesa ye ndako munene bakomo pesa ye basi olingo sala nini yo Werason naza moninga na yo te. Moi je suis pas l'ami des musiciens moi je suis une politicienne tarna comme telema boye parce que j'en ai marre na koki lisusu ko vanda célibataire il faut na se remarier